Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Eurotech TV. Voilà, aujourd'hui je suis entouré des mamans de la République démocratique du Congo, ici en diaspora. Voilà, tous en France, Binomo, vous voyez très bien que lobby, et ça qui journée, il y a ba maman, et ça qui journée ba maman, il y a vraiment na benga qui bandeko basi à diaspora, ba maman na biso ya diaspora avec tout le respect qu'on leur doit. Pour vraiment pesa mon message mutu apesa message na ye na ndenge ya viva ki journée ya lobby déjà na ndenge alingi vraiment puisque baza maman ya Congo bomoni ke mundela zakati na biso te baza pe na moi message ya kopesa na ba maman oyo baza na mboka baza na message ya kopesa na maman ya est ya Congo pour la baza ensemble peut-être ba misu baza na tanko baza na kolela puisque ba perdre moko ya membre de la famille na bango parce que bon voilà ba violence c'est ça qu'on a, mais par contre baza na message de soutien, message d'amour pour na mboka, pour na pays, pour na président, pour na maman président. Mbota na bino bandeko. En tout cas, plaisir et amour pour ma invitation puisque je tenais à cette invitation de manière à ce que bato oyo bazolanda ba mona pendeni ni to pesa kaluku mona ba maman o ba boti biso binonde bo porter biso pendant 9 mois binonde bo kolisi biso to komi ti oyo biso to komi. Mais ya bona banda masolo na biso na lingaki quand même baye ba bino puisque zambala liboso boleka na oisika na obanda na droite na ngai maman kombono nani ofandaka wapi et puis voilà ngai kombono ngai maman Françoise Kiyika naza congolaise navanda à Paris voilà maman. Bonjour tout le monde, nga naza maman Des Bongombo naza qui peut inviter à l'occasion pour participer à l'émission Oyo naza maman congolaise ndenge ko remarquer. Mais nous avons une casquette belée, nous préférons vraiment étaler en awa lelo na bimi vraiment quand est maman congolaise pour la koya kosola na makambo etali mboka donc le lobby ezala qui journée internationale des droits de la femme et à l'occasion na kanisa ki baninga pe bandeko pe basepeli koyoka pe makanisi na ngai par rapport à la journée na lobby yango moni nazali awa na sola kaka pour les droits de la femme. Merci beaucoup maman to zanayo. Bonjour, ngai maman Clémentine Lofembe, na na ville à Paris, naza congolaise. Merci beaucoup maman. Bandeko bolanda biso nakasi longo boye bimbalamu ngai maman Grace Kalanga, la femme de Dieu, mosani na Nzambe, nazane sengo munene kozala lisusu liboso na bino kosepela pour la journée internationale de la femme nakati ya mokili ndenge tomona pe lobby. Kuna na mboka na biso na RDC bosepeli mama na biso la première dame maman Denise apesaki biso message oyo touché biso ba mama et révolutionner biso et puis si biso sengo tozala simani pe pona ko soutenir ye koyoka pe papa na biso mokonzi kolo message apesi pona ba mama pe souci oyo azana ngoli kolona ba mama na ba pasi nyonso ba mama ba koyoka na kati ya mokili yango ne longo na ba mama banso na kati ya mokili toyokaki mokonzi na biso toyokaki mama na biso message na ye yango tosangani lelo nzambe apambolo papa Jean apambolo na site monene o tozolanda butu na moi na kati ya diaspora message ya malamu ezoleka na kati ya mokili mpona koencourager bana na nzambe yango tomona lisusu lelo awa po ete topesa pe message bandeko babolingo kozala toujours sima na mwasi na yambo oyo message apesaki biso esepelisi ba mama pe encourager ba mama nzambe apambolo. Merci papa Jean. Merci beaucoup. Alors maman na évité journée oyo pour na bino représentant nini dans l'année puisque to yebi que to zana ba journée pe ya ba papa to za peut-être na ba journée songolo mais tant ba mikonzi ya mboka basangana ke ba bon voilà lelo eza exclusivement réservé pour la maman pour na bino représentaka elo ni maman. Bon, merci pour la maloba. Ngai pour na ngai na koloba tant que maman congolaise, ngai journée des femmes et représentera kolobake et ali pour na biso ba maman ko réfléchir koyeba mayele ni suto koza nango bambula oyo koya to ko sala. Pour na kolobake biso ba maman
biso batunde tozobota mibali donc mibali baza lokola bana na biso donc Congo tokolo bakela lokola neti mwana oyo biso toboti donc soki toza ko négliger Congo et lokola kozo négliger mwana oyo boti ngana za kana sengo to na otala na ba YouTube na zomona mama Denise ndenga zokende kotala ba mibange kolanda ba mama mususu na Congo na zo sepa na makanisi oyo ya zui ya kokende kosunga ba mama komona neti tozo kana ba este batu bazo kufa bazo violer bango vraiment tozo sepa na mingi komona na bokonzi ya papa na biso Tshisekedi ndenga zo sunga na Congo ndenga zo sala makambu ndenga zo zongisa makambu et puis sengo nanga na zo sepela mingi ke azo linga zongisa Congo na biso ndenge zelaka vraiment liboso pona ke to kwa kozwa nini personnalité na biso tozaki nango na kala donc na osepela nango makasi yango na loba ona na loba na siko yango wana pona ngai na ona moni siko na loba na yango wana parce que Congo eza mwana koyoka mama komona ke mama mususu azoloba ke Congo wana kuta biso ko bonga te mama na ko biso ke Congo ko bonga poni ni parce que biso mama tango tozolela nzamba yoka biso ezolo ko ba mama moko bazaki na kata Biblia bazako bondela baso bondela nzambe tanga moni ko lela na bango nzamba kitaki ayaki kosunga bango ko penser bango ma ya misu donc tant ko penser bango ma na misu ko le silaki ba ki na kata bisengo yango na solution mo na ki donc esengo na ngi alike mama sika yo vandi ozala mutu biso zo ba to opposition to ba to nini gauche droite to ba to opposition to ba na Congo donc papa na biso Fati aza congolais de vrai moi je pense que to tikaye asala musala to sunga na mabondeli to pesa ye chance pour to ba na nzambe biso obondela nzambe Congo eza nzambe Congo eza lipamboli nzambe pesa biso ngo lokola cadeau siko soki biso tozo négliger tozo ngo sunga ete akoke liboso ndenge nini donc to bossa na mamuso eleka ki to yebi ke ye aza mokonzi to tozo esika mais so to sungi ete ndenge nini Congo ngo ekobonga donc to meka ko sunga po ke nzambe na biso pe acha biso maboko nzambe pambola to pala zonso maloba. Merci beaucoup maman Yolo Biboni pour la mukolo oyo mukolo malamu ba réservé vraiment que pour les mamans na katia monde Yolo Bindeni na ko réfléchir na mukolo wana na tanga ki zongisa kingai na ba passage biblique mibale ya liboso ezali na proverbe na chapitre 12 verset 22 elobi boye elobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Donc wana eza maloba oyo uti na kati ya Bible grâce et outil et pas éternel ce que vous trouvez moi aussi vous trouvez bonheur. Amen. C'est-à-dire que na passage journée lingo kolobake moi si azali mutoyo nzambe atiaki pembeni ya mobali po asungae na passage mususu c'est dans la Genèse 2 verset 18 et lobi que il n'est pas bon que l'homme demeure seul. Je ferai de lui je ferai une aide à côté, je ferai une aide semblable à côté ya mobali. Na tellement qui côté aide semblable wana pour la rozonga la question oh ya la femme. Souvent batu bazaka un peu na jugement, na explication moko oh ngai na mona ke etena raté, c'est-à-dire que basora aide wana le quoi que moi si a communauté na C et mobali communauté question moko infériorité. Mais ça a vraiment question infériorité. Même quand on est loin la Bible, je pense qu'on explique que ils a plutôt soutien. Donc moi si azal kola ndenge tozuta ndako oyo bâtiment toi moi ça azal kola fondation ndenge babengaka na langage technique neti fondation. Donc il y a muto simbi pilier wana ke il y a muto simbi pour que ndako ningala te ndako bukala te ndako kweyate. Par là je veux dire que moi si donc nyoso ndenge mama utiko bimisa awa ezouta et pas moi si ce qui moi si à lobby moi si à salaka yangonde et yo kanaka yango pende et salamaka pour la zonga la question maman évoqué opposaki pour la mboka na kolobaki moi si c'est vrai na tala ki to la ndaki biso nyo surtout lobby na discours maman la biso maman Denise première dame ya mboka a tela ki discours moko ekenda kinga vraiment droit na motema pour eza question moko etungisa nga mingi na lobaki na présentation na nga lobaki na za ba casquette ebele na za la casquette moko quand même na bimisa mo parce que est-ce qu'il y a un sens moko il y a discours na ye moi je suis assistante sociale de formation et de profession. Du coup
na sali na mboka oyo na tangi ba assistante sociale de formation et de profession. Donc à l'occasion na sala rappel na ba CPS donc oui que ils ont quand même institution minene pour na o état social. Moi loyer to futité donc maman na mono après donc voilà. Donc ce qui fait que tant que toucher qui côté social na mona qui le quoi simba kingai. Effectivement ko simba ngai bon ils ont façon de parler asimbi côté onga la kanisa côté onga la télémélara pour la côté la mboka na ndenge vandi na mona ke za domaine moko oyo eza négligé pour moi na mboka oyo to vandi ya mindele ouchiko ba moyo moko ezala ke oyo azo sala oyo asali kamba songolo oyo azana boye mais na nyoso to na oyo simba ke za social soki social eza ya kotelema nyoso to pe kotelema omona mutanzala kozala te omona mutakola la libanda te omona mutakozala na nyongo te okomona donc ça résout un peu en gros ils ont résoudre un peu ba problème et tout ça na problème nyoso to oyo toucher mutu humain en fait le social ça touche tout ce qui touche tous les domaines de l'humain. Ce qui fait que nga penza capta qui message wana lobaki ke le quoi maman alinga sunga côté ana abosa na pété bana na yeba zape banda bana na yeba toye ko lipe ba ele belé toye bi pentenge ni ko sala pona mema pona ko tombola pe mboka wana eloko liboso en tout cas batala nanu komekana ko restructurer surtout la sécurité sociale. Sécurité sociale na mboka na biso eza évoluer to komona lobi boye mutu abeli comme il faut ba benga na biso batungisa na biso on dirait mutu contribuer kate oya ke na pension ba yeba na kate ba handicapé mutu moko kotala ezate ba logement sociaux ezate ba bazola libanda les chèques tout ça tous ces phénomènes là et aka ba phénomènes sociaux na ko bando ko étaler yango awa donc tout ce qui touche à l'humain et à la sexualité parce que et ça peut toucher peu la mutu na humain et ça rappelle que ça fait partie aussi du social te confondre un peu te sosola ngo pena bien té mais ils ont englobé makambe belé au Italie mutu na kozonga la question oh vraiment ya ba maman eza passe na komona na mboka na biso ke maman o moko to lobi ke azali pilier maman o moko to lobi ke yenda simbi aza fondation asimbi po bâtiment ekoya te asimbi ndaku asimbi foyer asimbi mboka mais maman ngo aza maman nini maman o lelo bazo violer maman o lelo fo kimaka tout le temps maman o lelo ebite ndenge nini lobi alali ndenge nini lobi akolesa mwana ndenge nini eza pasi to lukana nu ndenge ndeko utsikolobake ba mekana droit journée internationale les en fait journée internationale des droits de la femme les la journée de la femme té les ya ba droit ya ba ya basi basi bazala ba droit na bango mais ba droit ngo est-ce que ça mise en application surtout dans mboka na biso point d'interrogation ya mona qui na suki quand même na point d'interrogation na koto na qu'est-ce que ba droit ya basi ya ngo c'est d'abord quel droit quels sont ces droits et est-ce que ces droits là sont mis en application na suki wala na poser nos questions là et puis to évoluer. Merci beaucoup maman yolobinde ni journée des droits de la femme. Merci, on peut s'en la parole. Journée, la biso ya ba maman neti lelo le 8 ninge salama ki lobi na sepela na journée wana mingi parce que zong sa biso na place ya ki bo mama à partir wana to kanisa rapé ya mingi to kanisa makambe belé penza na journée wana donc to mi tiara na place ya bo mama biso ba mama to mi tala ndenge to zalité to luka moye to yaka toujours kolela epai ya nzambe pona nzambe ayoka biso surtout pona mboka na biso oyo ya Kinshasa e ya mboka oyo ya biso nzambe apesa biso pona mboka na so biso ba mama to laisser ale ndenge wana totiki ndenge wana moto akosunga mboka wana aza te yango biso ba mama ntango nyonso tu tolelaka epai ya nzambe mpona mboka na biso tokabola te biso nyonso tu toza bana mama moko tata moko yango so totali na bible ndenge Rite azalaki biso tu toyebi histoire ya Rite prière ya Rite nzambe ayokaki yango mpe ayokaki abikisaki libotani mobimba mpona biso ba mama tokozwaka part na biso moko tokozala effort te mpo tobunda mpona mboka na biso tolela mpona mboka na biso mama Denise pazana tosunga ye totikele charge nyonso tuteka mama Denise azwi place boye tozala wana mpona kosunga ye yango eloko nga nalingai naloba mpona biso bamama yango wana.
Maman Grâce, merci Mingi. Moi je pense que na kokota mingi na spiritualité na occasion ou opportunité oyo Nzambe apesi biso ya fête ya ba mama na niveau ya monde ba mama bozo landanga eloko liboso ba mama nanga na kobeta fête onga na kuti na kati ya secret ya victoire ya mama ezali amour, patience. Donc ba mama bino moko boyebi ke zabolo tango pour détruire les grands secrets ya ba mama puisque mboka na biso Congo ezali jardin d'Éden. Ma bana na biso ezali jardin d'Éden. Tous les projets toyoki mama na biso présidente alobi yango akolela ndenge ba mama na biso ba omona pasi na este na Kasai partout ba mama lelo toza na valeur te basi ya ba congolaise parce que ba congolaise ebele ba komi même kobomba ba identité na bango à cause ya humiliation et jubiso ba mama. Alors moi je pense que toyoka batata ba robeta c'était basi batonga mboka te. Vous savez pourquoi? Parce que ezali bongo tango Lucifer Satan dragon aya na kati ya jardin d'Éden et puis makambo ebandaki bino mo botala mama na biso alobi yango bien mama na biso alobi bien alobi na nazali mwasio nazali assistance sociale engo bani assistance lisungi kosalisa tala ndenge Nzambe atie Adam na Ève alobi il n'est pas bon toki mama alobi que l'homme soit seul alobi aide semblable mais tant diable atalaki amoni que oui l'homme pour la gloire de Dieu la femme pour la gloire de l'homme jardin d'Éden on a des projets puisque totali lelo ba na Nzambe RDC zali jardin d'Éden na biso monde entier ye bien et na richesse mon côté na kati monde za lokola biso ba pays voisins lelo ba komi bien tala ndenge batongi tane basali na ebite peut-être na bamboka la bango sur totali les grands secrets c'est que basi bazala ki soudé biso ba mama sur totelemi lelo bandeko ba mama otoza na mibali ba politicien biso ba mama otoza na kati ya communauté to ko soutenir ba politicien biso ba mama to sali kabali ya rozala uni division ezalate to ko sunga me ba politicien wana to ko sunga ba politicien to ko sunga me mibali na biso ba mama parce que tant mobali no za politicien zozonga na ndako tant mobali no za homme d'affaires zozonga na ndako tant mobali no za serviteur de Dieu na oyo nyoso ya zali na zozonga na ndako moi si amayolo tondisa me na amour rolinga division te lelo pesa nga parce que mona ba mama bazobeta maboko pona division ba mama nga na rappeler bino eloko moko biso ba mama na bino nga na politique ya deuxième république po ya première na ebité politique à deuxième république les grands secrets à politique à deuxième république pour to régner bien ça qui n'est divisé ce qui division ezali bande ko ba bolingo ko mona passe ndenge lelo makambo RDC ba mama nga bo fungola matoi biso ba tutobali ba politicien biso ba mama to za église biso ba etoko sambela soi-disant to bali ba pasteur biso ba to za ba entreprise ba mama ministre Nathalie Lobitan on a moni mama la biso la première dame a sali discours ba femme politicienne to zala ki ebele na yebite suki lelo to bito longola likanisi ya ko muto akala o muto asika muto akala biso to ko longola kati na biso azali muto azoya na division na N parce que soko tali lelo za bolotonga koti na jardin de avec suki na bisi mwasi oyo alo ba mobali ne ba simba mbuma makambo obeba ayeba kike mwasi mais or que tango zabola koti ayebisi mwasi bo simba mbuma neti lelo to ko loba tete to simba mbuma ni photo to samibeko baloba ki to simba te mobali nanga boyete to sala boyete bandeko ba bolingo na kanisi ekozala malamu mingi mama Denise abeti c'était mwasi wana lobi amour bana Nzambe natali les 10 commandements place amour ezali ndeko na nganga na ko biso soko za muto sala ka bolamu ata batelemelo na makita ndenge ni po bakweyisa yo amour di prochain bandoganga na vina yo ndeko na nganga amour di prochain bandoganga parce que Nzambe alingi moto atondisa mi na amour di prochain akopese longue vie akopese bozui po asunga parce que azana amour di prochain c'est un grand secret. Yango moni biso ba mama na bino le tozaka na monde da ténèbres to ko salela zabolo to saki ko yakaka na flatterie ya kokomisa mutu Nzambe pour division pour mieux régner biso ka to na to lia to tonda to zalaka yango nanga na kasi na ko senga ba mama na basi toza na force mo mama na biso lobi kama munene na kata Bible lobi femme
biso nde bandeko Congo eza mwana yango na tosanga na bana na Nzambe soki lelo tokotala ta na diaspora batata na biso bandeko na biso ndenge mwa kokabwana eza wana bino boyebi lelo na kobisa bino bana na Nzambe est-ce que boyeba situation toza nango lelo ya bokabwana toza nango ezali diable na système ne ya deuxième république bayebi tata babi oyebi ke soko panzi bango bazala unité tokorene tokorespirer soki lelo toza ini bana Congo boyoka toza ini tomi bengi tobi opposition mi balete misato te moko bazabolo biso to mona lokola bako umela bako pakata donc soko komi na muru di prochain okomi na bonzambe zabolo ko nzela mo palanga na nzela sambo yango na pesi susu merci na président na biso lobi makamwa motu ya bana na Nzambe mama na to longola nanu ene to longola en baba mai suke se sopani na sembo ya kozo misango ezate yango na komona liloba mo kitoko ekoloba wa bandeko babolingo mena otikela ngona kasi na bamama na biso basala Nzambe moko abimisa liloba na ngala lingi na yoka ngona munoko na bango Nzambe soka ebike ozana bolingo ya kokangisa bato otiki mabe oyepena na bosola kokangisa bato Nzambe wasala makambo malamu na kati na biso papa en tout cas osala ebele kati ya bamama ya les jubilés donc na tosangani justement par rapport à discours, na programme, il y a président de la République à l'endroit, il y a Bamama na Kata Congo, puisqu'il y a Betty Sete à l'obia, vous en a attention moko particulière na o Etali Bamama. Bamama, d'un côté, président à côté de la Bino, mais et l'autre côté, Bino Borosenga, président, pour accompagner Namsala Oya Bandi. Est-ce que vous avez un message songolo ya routine de la président? Oui, président, c'est vrai, au retard et la biso, mais IOP pour permettre de surtout évoluer bien. Message nous vous en avons. Pourtant, je suis à ça, il était. Ngai na kolo baboye message nga na ko pesa na mokonzi na biso papa Tshisekedi que makambo tozomo na Congo vraiment asunga biso akwa kozulango mesure makamba kuluna mai eza malonga te courant ko katana bana bazota bana na mabele do makambo eza belé na kata ba classe banzela ezate banzela basali banzela zo umela te tozo yeba te soki batongo basali ba contrat ndenge nini vraiment ameka kolandela makambo na penza bien parce que yemo ka yebi na tanga kala to kinzela ya kitoko mai ezaka kitoko courant ezaka kitoko tozo ke batu mususu bazo courant coûte pas na biso mais biso ba kolo courant to na courant te eza makambo son et puis courant na Congo zo koma ke bato bazana moins 1 euro bango ndimba na courant air nyo surtout ba o bazana le côté bazana courant te eza normal te mais na tanga ka tozaki bongo te ngalo na ko senga ke abonsela biso courant surtout mai bana akotonga ta ba école pour na bana ba mama bako s'en sortir quand même atazo te ka lipa na ye akorape na pourquoi ko somba moi ndunda na ye aller sabana na ye donc message na ko tina na pour na ministre na pour na papa na biso ya ngwana pour maman Denise vraiment tout ça na cœur pour na kolobake oza mama ngana za mama donc biso ba toboti papa na biso fachi donc surtout pesi maboko ekoza malon mingelo na osenga ke oza na motema munene ndongo za pembe na ye vraiment oza na motema munene okanga miso okanga matoi okanga vraiment munoko yo yeba kaka ko sala malamu nzamba kopambola o lona ngana ko ngala merci maman malheureusement pas langa na zo risquer de se répéter mais na retient moi na mukuse na ndenge pe bango balobaka mais comment appelle langage na biso nyonso le peuple d'abord le peuple d'abord papa avait dit c'est vrai que oui papa avait dit le peuple d'abord et englobara nyonso tout le peuple d'abord et ngolobake to mitiana nous to luka to zongi sur la place sociale pour moi la place tant on que le social les a et touche à tout ce qui touche à l'humain donc oh nyonso domaine nyonso tout oh et tangami et ont touché la monto social il y a moi et le barrage social ça veut dire quoi ça veut dire que tout bas mécana nous vous qui m'ont conduit et zalaye papa Félix Tshisekedi maman Denise ça veut bien soutenir vous qui m'ont conduit mais tout mécana pour peuple souffre parce que tout ce monde na système qui avant ils a kaka bateau bazu donc vraiment il y a
le haut et le bas. Tout me mécanisme pour pousser le peuple à zalater à mon niveau mon sens que ceux qui ont liaka biloko à Carrefour il y a magasin songolo il y a pakala o likolo mais moi peuple peut ko ko lia même eloko wana yo gurto na yo lié il y a magasin songolo coûter autant d'euros mais peuple peut zoata o yo mke à 1 euro. Donc c'est-à-dire que va travailler pour la classe intermédiaire. Voilà classe moyenne comme on appelle ça ici. Classe moyenne voilà. Donc bon mais un peu qu'on tombe la classe moyenne parce que différence ils ont ma casse. Différence ils ont ma casse donc où la classe moyenne ils ont existé. Donc vraiment le peuple est écrasé. Tous zongi ça nous maluba papa wana tout mais quand on mettre en application. Je pense que tout le monde va se retrouver et mutauta la sous mutazate que oh nani baoza sous na posa mututé. To kolanda kaka bangwa no ke bate ba osa bambula na bambula. Tozana posate o kuna zoganga ki o tenga na lingi boyo ayiba ki o sala ki azumsaki banoma ki ba fotaki et aux anatina te peuple sera zolia atangi classe na ye azui soin de santé na ye o kuna sisi musala côté chômage azuzo moi pata na ye ya kokota bana na classe ya ko soigner ya ko comment lipa na ndaku esika kolala mutu moka otala mutu azate kimoko nzeko ya libela na libela nakanti mama na ndenge outi ko senga mukozi na mboka ezali na kati ya programme na landaki on a bokebi na kati ya programme ya 100 premiers jours anti bomoni to landaki très bien so que président tant le bail que non misali ko démarrer tracteur ezaki wana ba camion ya mweno ezaki wana yemoko koti na tracteur misali bande na ndenge to sali banquette na biso misali démarraki effectivement. Voilà. Et donc, Misale Bandaki, effectivement, Erotech et Zana Kinshasa, donc, tous les journalistes sur place, au Bakene, na caméra, pour nous retarder que Moussala est-ce que bandit ou est bandité. Effectivement, Misale Bandi. Papa n'a quand ça démarré qui vraiment, à Bandaki Moussala, na Ndenge, Oyo, mon président de la République, fois Banda, afin na Kanchach, na Sita Oya, à Kene Kota la Basoda, Poyeba, Balia Kanini, basi na bango balala ka place nini bopito ezandenge nini ba classe ezandenge nini ba salaire na bango ezandenge nini toyebi ba mesure o ezomaki na 100 jours 100 premiers jours ya président. Donc c'est-à-dire que ba kotonga école technique moko ya motu ya moderne na kata Kanchati ba kotonga école moderne pona bana hôpital ekozala donc poto ciment. Donc, c'est-à-dire, nous sommes donc dans 3 mois, nous sommes et puis, à Zouaki, engagement, à Yébisi, est-ce que vous êtes capable de faire un bloc dans 3 mois? Ok, bon, ok, à décaisser bon, baboulé bandi. Donc, on a garanti vraiment Eli Zali dans le gouvernement Oyo. Contrairement, il y a Mama Grâce, Yom Toviva qui un petit peu réalité à Deuxième République, on a garanti toko moins différence. Par rapport à aux alliés lelo. Maman, est-ce que aux alliés lelo il y a routine pour na mon consensus puisque aza accès sur les sociales. Naza moi liloba routine na bakisaka rapport bandeko basi ba lobby souci na ngezali surtout pour na ba classe pour na bane belé bazo tanga tena ça parce que ba parents na bango bazala ba moyen été na osenga papa na so zong c'est sonde be école ezalaka nazo se rappeler ba parents na ba ki na moyen été mais na tanga ki nazo kende classe ezalaki bien souci na nga wana pour loko wana lelo soki asali yango bakulu na ba ozala lisusu te bana bakomi bakulu na bana 10 ans bazo sala makao moko oyo koko sala maté parce que classe école ezate ba métier ezate toza en beaucoup Europe ata mwana lingi classe cité mais aza na facilité ya ko sala loko moko boy pour ko sa sorti na vie na ye voilà et côté ba mamé belé baza na kisasa baza mibali te ba parents ba mibali na bango bakufa baza na muta ko sunga bango te vraiment papa ta ela biso ba makambo na po ezo sala biso pasi surtout biso ba to na potolaire to yoka makambo na to lelaka tolelaka ya mingi ezo sala biso pasi souci na ngeza ki pona makambo na Maman Grâce yo bibo na rasa ko mo ke na chita émission na biso o lo bibo ni mo. Merci papa.
ngelo kana koloba na mokonzi mboka président Fachi na koloba kaka ete biso ba mama ya jubilé comme toujours yo moko yebi papa oso senga ya liboso lobi ba mama nanga tous les projets c'est bon mais prière tozo bonde la pona o papa toyebi ke nzamba ko sunga yo et toyebi pe mboka wana oyo ndimi nzambe na yo nzambe akoyokisa yo sonité nzamba akoyokisa bana Congo sonité ba mama bakolela ba mama bakotindelo ba message bakobondela de partout na monde entier bakoyokisa ma sonité pour nzamba ayokisaka bana na ye o ba beleli e sonité toyebi ke eza pasi papa ozu bokonzi kaka sikoyo osali même pas nanu 2 mois même pas 3 mois mais eloko oyo esepeli biso ba mama na yo papa tomonaki kuna na nzela wana ndenge kweyaki ravin wana ya somo oyo ezalaka na ntango ya deuxième république likama ndenge wana falanga ebimi ekoti na mabumu ya banguma papa lelo biso tomoni falanga ebimi tata yo osali mabulu wana mpe tomoni makambo ndenge ekosalema yango biso ya koloba mingi biso bamama no eza te kolobaloba mingi eza te na kosenga kaka na diaspora na monde entier bamama batata to soutenir papa na biso oyo nzambe aponi na ngonga oyo azwa esika tolongola makanisi ya négativité négative eza malamu te bana na nzambe tomoni na kati ya biblia bato nyonso bakolanda kriste balaki kaka ke na kotushe na kobika question ezalaki kaka moko nani asimbi nga nayebaki so na touche oyo so na kobika réponse eza kaka kende kondima na yo ebikisi yo ndenge nalobaka na bino nga mama na bino nasali mosala nzambe lelo tokoma okende 23 ans nakenda kosambela mwana mobali moko na kati ya ngalema ya mongo salomo balobi sida ntango nabi papa balobi oya na sida na bonde nabi nani ngai yoyo te mama na boyi esalaki abi kosambela ngai susu te ti toyoko okitise motema mpe ndenge kaka aboyaki yango ndenge esalemaki nsima na mikolo akenda ba inerbe sida ya na nzoto te cela veut dire bana na nzambe tozala na kondima tondima topesa confiance na président na biso na baprojet oyo apesi confiance na biso ozala nini confiance na biso na place topesa na ye biso nyonso bakongo no tolingi lobiko ya mboka topesa confiance na nzambe tolobela nzambe toyoki ye me na ye moko akokoka te mpo bitumba ezali nzambe alingi bisengo ya bana mboka Congo te alingi richesse na biso tosepela te me nzambe soki tokoasocie ye na président na biso na bamabondeli ya butu na moi koma fungoli motema alobi nzambe kaka je pense que bamama na ngai nyonso ya mboka ya RDC partout napesi bino babonne fête na pamboli bino eloko na kosenga kaka na bino tozala motema monene tobondela nzambe na baprojet nyonso ya mokonzi ya mboka na o mama na biso alobi nzambe a insisté puisque biso mama toza na un mot à dire ndenge mama na biso alobaki bafemme pleureuse bakendaka kolela ntango baleli bazwaka bango bafole bazwaki bango neti bato balekisa ntango me mokolo nzambe avisitaki bango apamusi bango mai na miso kolela na bango esukaki ya bango moko te esukaki ya mokili mobimba yango wana bandeko babolingo lisusu na kopesa témoignage exemple mwana moko mama na boti ye afini mwana kufi azwi mwana moninga changer basambi tata wana motema esuka alobi non na profeka tokate katikati oyo akozwa biteni boyokaki mwasi moko alobi mokonzi tete aza ya ye aza yanga te pesa ye mokonzi alobaki te mokolo mwana nde ye mama kamata mwana na yo yango na bana na nzambe tozala mitema minene basi na nzambe nakolobaka na diaspora nyonso oyo komemela okendeki mbango na Kinshasa ta mosusu ozongi bakoseka bino te bozala motema pio nga nakoyebisa bino ndeko na bino azwi bokonzi kobosalaka diaspora tayebi bino moko avandisa nano makambo gouvernement evanda soki evandi na tableau na ye ayebi nani tozala pio po aza kopase moment difficile bitumba ezali aza kopase moment nani azwi makambo na maboko te bazala kobunda nano na Goliath ozela ntango te promise ekokoma yango miele na miliki ayebi pasi amonaki na bino na diaspora bo nyonso bakotiola bino wana bazokosa bino badiaspora bino banso bokendeki kofete na ndeko na bino mbango na Kinshasa bokendeki amona bino bosepela me bovanda kimia bokomona akoyaka ye moko na diaspora alobi aleboyaka
bandeko nanga ngonge koki siko moto na moto aya to sungana puisque Congo ezali munene musala ko sala yali munene batu ba kokate yo na ngai na moto mosu songolo nde tokotia maboko. Que le Seigneur vous bénisse, papa Jean Zamba Pambola. En tout cas, Pambola Pebino, franchement, Isaki, un grand plaisir pour nous. Babino na Oesika, na si comme Esika na bino, ceux qui vous en a réunion songolo, vous allez na programme, Bobengi, Boleki, parce que on est ensemble. Biso Suzana bitumba pour na Congo ana et comment ndenge moko na bamboko biso toza revivre awa mais pour comment ndenge on a faut toza na bomoko na maman na papa bana toza la biso tout ensemble na bino bandeko balandi na kanti komi na suka yango na biso ya lelo toza na esengo munene pour na oyeba ke boza toujours wana bo partager ka ba vidéo na biso bo partager ka bo like ka bo s'abonaka massivement pour na vraiment makambo yo biso sala na Oesika ekende liboso emona na mokili mobimba Erotech TV Kinshasa mbote na bino yango wana bino batu bo uti ko découvrir biso tous à la toujours ensemble et à très bientôt. Encore merci pour le moment, à très bientôt. Merci. Glory.